Baby Belga doit répéter Belga dans un orchestre. Moi c'est Rianango, Luza de Timba. On a ba des jambes ba beng singaina. Des fois on a appelé na sauver na ngai donc respect na ba o ba sala ba faire ba sala makambo ba leksa banzela faut mo falma zala mutabeta el valadi yango moni luza do timba be ngai bango ba comprendre que na premier épisode bonga ba chamuto yo el gangster boyena ojaena mabele na nga e bo sale lote bana kin bana poto bana mola na chef no merci effacer les tableaux et faire ça pour confiance.
ingénieur. Go! Au-delà de la mort, c'est ça l'esprit supérieur. Ingénieur des sons. Namoni lokola noto maswa matiki libongo natuni pe na bandeko bangai bayebisi nga yotikikini male bo natokola loboko nakokolelanga na pesa mosinabana nanga bote ikinatiki manakana kubelema utalaka koliko natika kala nakei bilibili. Merci à toi les prisons quand à case. Aïe 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 aïe. Namoni lokola noto maswa matiki libongo natumi pe na bandeko bangai bayebisi nga yotikikini male bo natombola loboko mpona kokolelama na pesa mwasi na bana nanga mbote kini natiki manakanga na kokendema kotalanga bolingo natika kala nakei pilipili libende mandakanga na konana monano oya bakubara itebe konana bisose na kopo alazate toyembi weziseki ya bakuba banalona bozelanga na kozonga junior belgade monano oya bakubara itebe konana bisose na kopo alazate toyembi weziseki La musique. Nalamukia bato mwetana na koti zambara nabukisa kila bafle na maboko na maboko nabaki kumubisa chupona yebi yoli bakaba nyama de jamba zo apeta koyo na makise manoba ya kolikwe alubela kayo na sanse na aluzanya yotima mamaye Luzaya Beauty pour les producteurs.
Joyeux, plus beau, oui, mélodie, le beau son n'a pas ma pesana valeur, il n'y a pas de si vous voyez. Bon, voilà, c'est dans les mocos, la moko. Bon, voilà, c'est dans les mocos, allez. Bon, voilà, c'est dans les mocos, il y a des enfants, na kuzi yo papa yo kozi mali susu kaka okolo mosusu na lina shame na kifomele na kifomele ya mwasi na tuni yo ale yo kozi mali susu kaka sekere Nakotuna zambe pona nini salma seboye Nakotuna ya pona nini toba maseboye Nakotuna zambe pona nini sabe mae toboye Gado Ola pona sa Nimate na yoya Natigana shanina pona yo Nakotuna mama timu ya melokyo jalousie, mon salaire c'est comme ça, maman la mato, yo komesa mama kanisa mabena moya, si manaya koge gege mama rama wae, moto mana kae, no keli mula bona manifestation, ababa mula makasi mole liberation, Lucas Feliz ta kwe combinación.
Bonne nuit, mon falma. Ya, bonne nuit. Oh, lelo, Ozala préféré. On a toujours Nabakamutu à Luanda, mon préféré. Ozala. Et l'onguenazo bien appelé Bato Ozala bien peut-être par rapport à public qui s'écrit peut-être 13 années ces derniers temps. Moi aussi, je passe au quai. Te Kosimba c'est trop dit. Ezara boulot. Baby Kebelga doit répéter Kebelga dans un orchestre. Moi c'est rien nango. L'usaï de Timba. On a des gens malheureux qui sont évité et c'est un bien vraiment quoi. Merci à l'organisation de Bango. Je suis ravi donc il a habité Kwandé na d'accord. Mais la première concert tout le monde a guilloté subitement dans mon dernier concert va comprendre que non mon falma existe à Luanda. Photo benda et l'oronini peut-être il a une création moi trop là qui absence dans les remarquable comment. Si quoi Bango va comprendre qui était na premier épisode de Bonga Bachamuto yo. El gangster boyena ojaenda. Mabelena et pour ça les lots. Mon consambo a été battu par Royate pour nga motiver V général des fois on a appelé na sauver na ngai donc respect na ba o ba sala ba faire ba sala makambo ba leksa banzela sikoyo ba yeba kiteke to ba yo tos ba yo pene bango te il faut mo falma zala mutabeta le valade yango moni les adoti mabe ngai ndenge moni na ye na satisfaire le public ya lelo quoi. Et ça livre vraiment bien un mon na maison de production et puis yo mo étant qu'artiste né au moins des fois le ba bensi na bino étant que na yo proposer na mboka projet nini to elo nini ba message mo fort et pas yemo le zalo timba état que les grands producteurs le zalo timba LNS na biro na de jambelo non lo bana bango ka que moi ba belgado ngana betal valade ça avait plein. Le même jour Nanson na journée mo chance Carlos Kabalo zalaka bino ne bolo lobela bravo makambo lobela kango événement ngala sala venanga leviso bimisa 4 millions na betal valade et ça la chez fafa na wera na pala kanga na valade sikolo ne zanga luzado timba lobike belgado Zwa squat ilatiko. Wala kupesa makamu ngala sinyaka. Baebi ngala sinyaka. Okopona. Moite na yendule na ete ko ngala omeka nga to besinga yaka na anniversaire nzembo moko. Oyokutaka ba pièce. Ba evre na moko. Ba evre na moko. Chat ku ba pesinga tande muke yango na yembi ba nzembo lo yembi la ba levisor te ba jise boya te ba yinda te on a mis la major te cadon. C'est ça quoi. Merci à toi mon falma lelo bato wasali quand même à respecter mon d'ordre na yo parce que za mutabato za la public au batiki banda kuna ba landi toujours leader na ndenga Luanda pour ba respecter quand même geste au sali et puis na ndenga public ba ksami lelo par rapport à la première concert de tout monde qui ndenga biso za na ba Rodrigo Mayemba ba Fabrice Nteka les boss américains ba docteur George ba tout ba kalu shampoo tout monde yo pe mo batuna yo ba sali que non batiki ba parler ba ye pour pesa makambo mo ba na ya petangol bana ojaenda ya bana mabo bana ya palanka bana kuka merci na leviso gaz na gaz bless ma unité de dollars namoni les amis de Belgado le fidèle de Belgado Mawete Junior wana producteur na ngai na bo sanité JC Boya Farol le meneur de jeu Orange Otekapa Platini Moussa d'abord c'est Kiase Mobutu Bruno Gérard Kashogi Bilamba Nitu Kanda les bijoutiers fils Angrata na ba tebele boy na sana ba tebele ngasko ezate vena ngadido auti poto mama alobi ngande ce que l'on a gagné avant bazala la salité d'effort tas ko ba pièce bazara ba mbacha ba des garçons ba relachata ba Alexander Makui ba polo bazara donc c'est ça qu'on a raté na omeka na meka te o jeune ta poto merci na leviso gaz na gaz venanga tous ensemble pas de souci quoi kitoko ya trop mon bravo Carlos Kabalo on est ensemble merci donc très gentil là c'est mon falma junior Belgado donc salut vraiment bien Rodrigo Mayemba bon séjour à toi et puis à Luanda tri de bravo en tout maor toleka